Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Oui, fidèles internautes, Bambote ebele. J'espère que Bomoni a toujours na Ngalema Center, na morgue ici car corps artiste comédien Ezaki na Malili. Oui, voilà, nécessaire condoléances la famille Mundweri. En tout cas, vraiment, Tokoti Kabino Bolanda sorti à corps artiste comédien Mundweri Oyo Eza awana morgue ya Ngalema. Après mort Ngalema tozala na victoire, après victoire tokende fiki jusqu'à corps et kozala exposé. En tout cas, vraiment beau s'abonner massivement à la chaîne Nabino Info 16 pour qu'on soit nyons à live Tokoti Kabino de l'autre côté, même boza musique bon mona que nyons kozala normal dans les bons. Beau s'abonner massivement à Info 16. Ça passe dans mon thème. C'est ça. Pour Nabino, comédien, Liwa artiste Mundweri, était Bino Nini. Liwa d'abord, histoire du solo Liwa et ça la passé. Mais était Ibiso na makambo ebele vraiment. Et puis pour Nangai, au lieu de tenir ça na pour parler car lobby Nangai. Parce que pour exemple Mundweri lelo de l'Indien na mort, est-ce que swinga na tambola qui bien, na tambola qui m'a bien, est-ce que lobby bola nanga na mort. Les accords tout tambola bien, que l'on a rendu à Baneko tambola, respect na bayaya, respect na bayaya, il va respecter tout le monde. Il va respecter tout le monde. Donc on a vu que tout marchait bien. Président JD, est-ce que vous avez l'opportunité de travailler avec le président Mundweri? Oui, on a joué plusieurs fois, vraiment. Donc plusieurs fois. Voilà. Merci. On a joué beaucoup, on a joué vraiment. Moi, tant bien. Voilà, merci beaucoup. Fidèles internautes, tous à quand cadre d'interview na biso, tous à devant artiste comédienne Diamant, tous un peu na moi la question posée. Bonjour Diamant. Bonjour Maggie. Oui, na monyo na morgue à relation ni bozaki na on président Mundweri. Président Mundweri a président Batunion, son papa Batunion, dans yango moninga na ekolela. Mais apparemment l'artiste est ce président Mundweri comme papa Batunion. Ata so boza ko kana été jo mutakufa pourquoi boko malobaka bola mpona mutwana kasi eza bongo so mutakufi eza batu musupe baloba bola mota bando so la teminga na garda ba souvenir malamu ya ye parce que na vanda na ye na lia na ye donc eza ya fondé te donc na vanda na za so na kenjil fona benga président na za ah petit na koma okomi bosolo do za président ya mutunyo so donc asola na mabete asola na bien Erzomona que corps Mundweri na morgue londenge ezobima ezote ya oni na moni na biso ba artiste ezote ya nga ebele magi do ezolakisanga ndenge na ko vivre na bato na ba na vivre ndenge ni na olia na nani na otambola na nani po mokili yango za liboma liwa eza pongi lelo ndenge yo zunga interview bolo pe bako bengo ba biso ke ya makufi donc passe. Merci beaucoup. Mes sincères condoléances vraiment. Oui, voilà, en tout cas, vous s'abonner massivement à Info, ces émissions Nous sans frontières, tout ça toujours en accord pour la Colombie là. Mais information sur tout ça en morgue, vraiment, tout continue quand on a interview toujours dans les bons. Cependant, on a morgue pour la sortie à président Mundweri. Est-ce que Coquette, vous avez peu chance de travailler avec président Mundweri? Bon, on a chance de prester na président Mundweri si Camoroté, mais quand même d'être hors scène, na coulisses, na vie réelle, toujours chance au Vanda, au solo là. Koyoka conseil et tout, voilà. Donc, apparemment, le président Mundweri a fait qu'il paraît qu'un artiste comédien, un couple de Batoubaza qui puisse soutenir ma campagne. Est-ce que quelqu'un d'autre a chance? Il y a au travail, il a été au Kenya, il a été malade. Bien sûr, au moins,
ngana lobaka bato balobi que non eza kaka acteur ne bato yango banani tu vois. Donc on est là tout le banga le théâtre c'est le Rwanda mais à plusieurs chambres et rose à mort za zo bon sa chambre oh kuna pas za kuna zo bon sa chambre on a oh kuna donc c'est ça donc théâtre le Rwanda comme nene mais plusieurs chambres on peut pas se retrouver dans la chambre au même moment au moni et rose aller le bino travail ah mais souvent na ndenge le travail yango commis tout le jour moment nyonso temps nyonso et commis bozo travailler mais quand même na tango pas si tout temps wa likambo il faut oyeba ko assister to ko sungana atana donc atana présence atana moment mukie oye oleki au moni donc on a eu quand même le temps et romona papa na biso mais faut pas dire que kaka non parce que so ezaki kaka nde bato ya groupe ne il nous appelle kaka bato groupe ne benge bazala donc c'est un père au biso so photo lela. Oui voilà merci Coquette na suka na ngana ba question na ngai ndengo vandi ana morgue les autres na moment où on vend ça qu'on interpeller on je ne les souhaiterais pas parce que on t'a souhaité à Liwan Azate mais naza na minute où je suis en moi naza na katia nazo mona population momba nazo mona bato nyonso nazo mona soki pe ba yaki ponanga en tout cas ilo ezote yanga balobala mona so zaba kuzinga donc ezote yanga na yeba ko vanda na yeba kozala na yeba kotambola otina vanda na mona soki ezaki nga donc admettons que ba yesi ko o nyonso ba ye ponanga na moni bande on va na simalanga ba mona ba vandi ba olelanga et véro za pembe nanga boy on a vandi ba consoler ba on nazo mona donc tu vois donc ezote. Voilà, merci beaucoup. Merci. Mes condoléances. Merci beaucoup. Voilà. Merci vraiment. Toujours continuer toujours dans l'interview Nabiso. En tout cas, nous sommes toujours là dans morgue. Bientôt, peut-être réseau Bima vraiment. Toujours ensemble quoi. Empêchement. Na kosenga ke tous la mutema moko. Mundu eri to yoko bimisa na morgue lobby to kundi. Pas chez na mutema na ngai. Na kosenga na bino kaka. Bosunga ngai. Pona tika na mouvement yo bosunga ngai ngai makamaki leader na lingaka ngote na vie na ngai mais siko ekomeli ngai ngai makamana lingaka ngote bai bakake vie gao na sala nanga théâtre fondateur alors to saki groupe na mundueri groupe eboti mbuma yango lisi boy eboti mbuma to sala mpene sobi na kati eboti mbuma lisi boy fondation bimi lisi boy original yango yo mundera ki evre wana ekokufa te mais agawo ndenge ozawana eloko nini ezangaka yo sala groupe parce que bato ebele ya yo bozala bango ensemble komoni départ na bango bakoma ko créer ba groupe eloko ezangaka nini yana lobika cité ngaki leader na bango ka o muso na basala ngala loyenge asala ngombe mona kata ina ye nga mundera za masa na ngai ya lelo te c'est mon ami fi mon ami to bandika la to sai ni shikisho loyenge wana ngadiadia tu es une nouvelle loyenge mukolo moko to sali lisi boy mukolo moko ya cofondateur nga cofondateur sobe cofondateur qui c'est ta cofondateur ça lango 4 personnes et soba kendaki qui c'est kene to tire biso mbale ba cofondateur ya lisi boy original lelo ya kena tire nana na tire linga moko omoni moyen pe oh na bakio so na mina sala ngo batebele ba pousser ngai na mbona mo sala mouvement oh nazo mona lisi boy original ngo oh to kamata na munderi te to soinité bonga to kabana ile kamuni ameta groupe ngo pe ya munderi te yanga ite mi abiso mi bale na tira mouvement ngo boy na boya kango po ngai na bowela ninga ni yango te na ngape wela te po msi pe ba longa pe na list boy pe na sa mouvement pe zinda mais nde ya ke kuna na mboka bawa akufi na ye mais list boy okufa te okufa te balobi façon zoloba wana oui bayebi ke list boy okufa te pour lelo bazobimisa corps matanga esiri nanu te tant que ça là ba 1 mois 2 mois après comme mwana bendana mwana bendana en tout cas na ndimi na ngate pour mon to wana mundela ki trop aki plus na scénario tout monde a pe mamango déjà mais yaki na scénario ce que ça laki ke mundere yemo aki yemoko pour mon o ba ko présent so ba ko linga yete mais ngai na yika toujours na mouvement ni ba respecter mundere ba respecter ngai de lingi ba cho président o remplacer ba changa ya wapi na za vice président fondateur bobo changa le roi président zate yo remplacer bala moko et on a ko déjà automatique na mina nema bete automatique ouais et automatique ba ko changa nani azate balobi ya roja banda ko supporter ba caprice ya bana est-ce que yo ko supporter ba bio za trop rigueur trop kanda nga trop kanda te surtout bana ba yo so
Voilà. Mundori a la barricade, azalani souple. Mais Mundori yebandi na oyebisa bino. Mundori alaki abno simu pe na nzoto mais soka yini soko selika mo asepe na ngote soka pesi mu Congo. Merci bana na minute sur ndako famille biologique ya Mundori bazolanda yo bamoni bayebi ke no wana papa o akei papa o atikali pe papa. Message eza nini na population ya Tchangu Mobimba parce que boza bana Tchangu. Message clé mususu eza nini na kati ya famille biologique ya Défunt Mundori. Bana Tchangu wa liboso mais c'est ce qui na osenga bino bozolanda. Omoni Mundori akei. Tama ya akei wana. Mundori tokana to lele wapi na njili. Biso toyebaki ndengo wana. Mais autorisation ya famille na bango bamoni basirani na NTPC famille. Apesi po numéro 1 ya famille biso te. Famille alibike bozwa makambo wana boluka bino mo place bokolela ye. Babi fiki na yake na fiki bandimaki yango. Mais siko berne sezo ya siko na biso. Donc famille moko na ndimaki ba tchana. Andimaki nazo bango siko so ba balanda ngo. Famille biologique ya Mundori bandimaki bango ni ba pesa autorisation wana. Hein? Ba balobi malgré famille ndimaki mais Tchangu kuna ezapeka bien te ba osepelate. Ba osepelate ba sepelate mukete. Ba sepelate. On est comme Keba qui ba pona ba artiste ba le Tchangu. Te. Ba oleka na bango. OK. Omoni siko yo ndenge ezali. Famille biologique na bana na yo atiki. Voilà. Na baine biso na abias moi liboso tesiat. Ozi ba mapasa order na ardia. Ozi na ilikia. Biso bana wana. To ba ka ndengo wana. Posa kufit. Et comment peut-être panzana to komona so mutu moko teta musu awoya na famille wana. Mais biso auto ba grand ami na ye. Na tata na simana ngai. Sera maimonanga. Jamais sera o bossa na bana wana na ma ifeti mosa Mundori. Ngaku de bana kutu ndeni. Pota ba ina ki sheri kutu ta biso nyonso bana biso bambangu. Tokotika Mundori bana biso bambangu poto azozwa mwana. Azozwa ifeti mwasi na ye. Métier honoré ya bali est vraiment officiellement ya bali pe religieusement talaka. Ozo mona balata na pété bana bango wana. Elingi na sanini ke biso tokotika bango ata mukolo moko te. Voilà. Tokotika bango moko te po théâtre na zolo bango ngai na zolo bango awa. Théâtre na njili to bandaki yango. To banango 3 personnes, nous sommes des leaders ya njili ya ki ngai. Papa sera abimisi idée. To sala c'était la mytho tambola. To sala air nyonso. Abenga biso to bandana, biso misato to banda. Oh lelo ekomi balisi boy original na to banda na bango. Basiatula nyonso. Tambo ya na siatula ye. Akima na palace na biso ko sa palace moko. Basiatula nyonso babimili awa. Pas tato. Oyo ko dénigrer oyo azo histoire a changer ngo. Wana ko regretter. Tato yo. Biso nyonso zwa goût ya théâtre na ngai yo. Tato yo. Neti j'ai to bani pe théâtre pe ti lelo yango ekomi. Vous comprenez? Donc to bossa na bana na te to continuer mosala na biso. Ba conseil ya bato ezali batato ba kotika biso te. Ba pa sera maimonanga. Ba vieux Diambo Kumbasi ba grand réalisateur. Ba kotika biso te. Donc to kene toujours avant. Na lingi matiba ya me bele ba sunga ngai na kene biso po bore ku fate e ko ya pété ki ta fate.
biologique, la famille artistique. Deux familles faut ça biologique à l'inginini, artistique pas l'inginini, potokunda artiste. Fidèles éternels, bon monde de tout ça interview dans carte sa mort en tout cas depuis né vers Tozaki awa pour na causer la arrivée à président Massoum de Brendé en fait que corps ya Munduri et Bima mais to comme 14h32 tout monde arrivé il y a président Massoum en tout cas batu baza vraiment na passe na motema komona que depuis babane cause président Massoum na ba document pour na corps ya Munduri et Bima ayeko bima awa 14h30 donc ils ont vraiment passé tous là-bas bon Samoei et puis tout que encore on a place des artistes en tout cas bon mandé artiste ba temi ba président Moussouko ba comme déjà ko kende le président presque nous avons commandé à qu'il y ait ko zonga et ba ki président Massoum en tout cas ils ont vraiment passé ma pour na artiste comédien en tout cas vous s'abonner toujours à Info 16 vous allez jamais déçu.
Oui, en tout cas, vraiment, na morgue Ngalema. Tu comprends ce que nous avons fait. Vous s'abonner toujours à Info, vous s'abonner massivement à Info 16. Émission Abino sans frontières. Je beaucoup moins dans mon suprême de la presse. Naza toujours wana pour nous tenir nos courants makamnyonso. Na pesi bambote na ngana yé mon ambassadeur Raymond Singh en Suisse, mon vieux Bob Kizion de Paris et pourquoi pas yé mon le grand caméraman Aaron Angi Akangsanga ni na gorge na comprend des grands hôtels na comprend comment il peut munene le grand caméraman Aaron ba remerciement na yo na bosente maman Eugénie Mokiri maman chérie bo s'abonner car na info c'est bo s'abonner massivement na info na bosente maman Claudine qui na fait une espèce et pourquoi pas Audi les 5 étoiles babi moi ça m'a cassé soldat na Paris pourquoi pas na yemoro komba yunga mo konde Espagne ba remerciement na fils malula imorta ba gros business bino nyonso na linga bino tellement mingi bo s'abonner massivement na Info 16 bye bye. Agence 16 la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazakoka des Akokola toujours imité mais jamais égal 16 clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,